na généraliser bango te, mais j'ai trouvé que mondele aza mabe makasi koleka même biso indo vraiment mondele aza mabe pendant que yo na ngai papa tolalaka, mais bango bazo multiplier ba processus ba réunions occultes sataniques koluka ndenge nini ko éradiquer une population, ko effacer toute une civilisation, koluka ndenge nini ko exterminer tout un peuple pour kaka na ba intérêt égoïste na bango. N'est-ce pas que lors d'une émission papa na betaka c'était ndenge nini moi j'atalisaka ngai le virus que vous appelez Ebola, bango kaka nde bazali siba makamu nyonso wana. Ils sont tellement capables na ba science occulte na bango à mettre en scène certaines choses, pour fabriquer même des virus, tout ça pour exterminer les gens sur la terre, tout ça pour ralentir la conscience, pour effacer même la mémoire des gens. Papa, moi que j'appelais moi je n'ai pas d'elle. Papa, j'ai vu des chefs d'État, tous étaient des blancs. Nalobi bien les chefs des États du monde. Nakokaki ko compter au moins une cinquantaine. Nalobi nanga observer l'attitude de chef d'État na malamu zo mona nini. Nalobi je suis en train de voir ces chefs d'État bango nyonso bazana ba bougie moko na maboko me balati bazambala. Bazambala na balati c'est comme des robes ya milai. Et ba robe on ezala kipembe. Le diable c'est un menteur. Alingaka mingi ko se servir na couleur blanche pour faire penser aux gens que non c'est un signe de la sainteté, mais pendant qu'il est noir plus que le goudron lui-même. Les ala qui passent papa bango na ba bougie, c'est comme si une cérémonie mais batanda maki molongo bango nyonso cette cinquantaine, mais na bango nyonso j'ai reconnu les souverains pontifs, que les réfléchis comprennent. Quand je parle du souverain pontife, je pense que vous comprenez ce qui. Donc wana na ko commenter. Alors tango na moni batu nyonso wana papa eloko pesaki ngai somo na ekomona milinga moko ya mwindo bandi ko s'échapper na kati ya salle wana, et milinga wana ezo tourner en forme de tourbillon, na ko tourner wana na ekomona un ange ekobima na milinga wana, mais c'était un ange papa, je vous dis noir, un ange de ténèbres. Ma papa bandi na kopesa yo liboso mbote ya mingi pe ndeko nyonso mwasi pe mobali oyo nkola koleka na kodispose motema na ye po aleka na koyoka lisusu mongongo na biso mokolo na lelo ya solo na kosepela mingi yambo na kota na mozindo na biyano na mituna na yo na loba na liloba moko na mabondeli nkolo tika ete lokumu nyonso ezonga epai na yo po yo nde okelaki likolo mpe na se, yo nde okelaki nkolo l'atmosphère, okelaki nkolo bangomba bibale nyonso na se na moi, okelaki nyonso mpe oyebi kokontrole yango. Natondi yo mpe nakumisi yo po ete ozali nzambe malamu. Ngonga osepeli ete toyokisa lisusu mongongo na bai nyonso oyo quelque part elikia ekwesamaki, tosengi ete ozala mokonzi banda mpe sukisa na biso na kombo na nkolo Yesu, amen. Oui papa, c'est vrai que mituna misato etunami nakoloba te ke ezali important te, ezali important mingi kolandana na motuna ya liboso ndenge olobi ete bana na nzambe baza komitungisama bazomona lisusu pasteur Rick Mons te, mama Jetrid mpe elongo na prophète Jonathan te, makanisi ete ezali pamba te tozomonana te, ndenge kaka yo moko oleki na kopesa badetail na introduction. Soki na kobanda nano na liboso touti kozala na matanga ya solo koko alikaki na kokufa, koko précisément ya mama Gertrude, koko ya mwasi satanique. Mais lelo bakomi koluka kokosa batu pour étouffer la vérité, mais ils savent la vérité eloko bango basali. C'est problématique des virus. Bazoya ko faire voir autre chose dans les médias. C'est pourquoi on a le bibino banana nzambe. Bon, c'est laisser fier na ba distraction na bango arate. Que non voilà
excès kolia soki banyoka kolia soki bapangolais soki banyama nini qui sont en train de tout inventer parce que je vous dis la chose souvent la plus difficile à dire c'est la vérité mais bayebi nini bango basali même certains chefs d'état dans le monde où lelo bakomi koleka ko adresser ba discours na ba nation bolanda à la lettre maloba na bango ils le savent mais comme batia motu pe basimba l'occultisme bakoki jamais koloba vérité wana du coup pourquoi pour bayebi ke kosemer panique moko impossible sur la terre entière mais tout ça ce sont des stratégies occultes diaboliques. En tout cas, souffrez que je vous dise une chose parce que c'est effrayant toujours dans cette vision. Makamunga na moni papa na lobi ke mondele. En tout cas, na généralisé bango témoin. J'ai trouvé que mondele azama makasi koleka même biso indo. Vraiment mondele azama be. Pendant que yo nangai papa tolalaka. Mais bango bazo multiplier ba processus ba réunions occultes sataniques koluka ndenge nini ko éradiquer une population, ko effacer toute une civilisation, koluka ndenge nini ko exterminer tout un peuple pour kaka ba intérêt égoïste na bango. N'est-ce pas que lors d'une émission papa na betaka c'était ndenge nini moi j'atalisaka ngai le virus que vous appelez Ebola. Bango kaka nde bazali sipa makamu nyonso wana. Ils sont tellement capables na ba science occulte na bango ko mettre en scène certaines choses, pour fabriquer même des virus, tout ça pour exterminer les gens sur la terre, tout ça pour ralentir la conscience, pour effacer même la mémoire des gens. Papa, moi que j'appelais moi je n'ai pas d'elle. Papa, j'ai vu des chefs d'État, tous étaient des blancs. Nalobi bien les chefs des États du monde. Nakokaki ko compter au moins une cinquantaine. Alors bien nga observer attitude ya ba chef d'état na malamu zo mona nini nalobi je suis en train de voir ces chefs d'état bango nyonso baza ba bougie moko na maboko me balati bazambala na balati c'est comme des robes ya milai et ba robe on ezala kipembe le diable c'est un menteur. Alingaka mingi ko se servir na couleur blanche pour faire penser aux gens que non c'est un signe de la sainteté mais pendant qu'il est noir plus que le goudron lui-même. Les ala qui passent papa bango na ba bougie c'est comme si une cérémonie mais batanda maki molongo bango nyonso cette cinquantaine mais na bango nyonso j'ai reconnu les souverains pontifs que les réfléchis comprennent. Quand je parle du souverain pontife je pense que vous comprenez ce qui donc wana na ko commenter. Alors tango na moni batu nyonso wana papa eloko pesaki ngai somo na ekomona milinga moko ya mwindo bandi ko s'échapper na kati ya salle wana et milinga wana ezo tourner en forme de tourbillon na ko tourner wana na ekomona un ange ekobima na milinga wana mais c'était un ange papa je vous dis noir, un ange des ténèbres. Ma papu na e mwindo elongi na ye vous ne pouvez même pas kotala ngomba la bibale. Zolo na yeba narine ezobimisa milinga et j'étais effrayé. Et l'ange qui est à mes côtés le biko banga te yo tala e malama. Tango na bandi kotala ange wana eko survoler après de 3 mètres likolo a telemi likolo ba mitou, il y a tous ces chefs d'état wana azo sillonner bango na likolo donc de gauche vers la droite likolo mitou na bango. Et ce qui m'a effrayé et pour ça qu'ingai même papa j'étais prêt à vomir dans la vision. Cet ange, excusez-moi du terme, a commencé à uriner sur ces chefs d'État. Je dis ces chefs d'État parce que j'en ai reconnu plusieurs à ma pays occidentaux. Il a commencé à uriner les colonnes à Bango. Et de là où j'étais na gangi, mais pourquoi cette abomination? Yekuna ebisinga talakaka. Et en urinant, le chef d'État, qui m'a beaucoup na Bango, ba tomboli. Amen, amen, amen. Ce qu'on a dit, amen, yango. C'est diabolique ce que je vois. Mais l'ange, cet ange ténébreux ne faisait qu'uriner les collègues à bateau. Et l'ange qui est à mes côtés, Bishingai, Makambo Zomonawana, et j'allais normalement ma consécration satanique et diabolique. Oh, bah, chef d'état du monde, Bazo Sala. Bah, rituel na bango ya molili, le monde est foutu tout entre les mains du diable. Ba incarnation na bango bazako sala ba pacte na bango avec le monde des ténèbres, tout cela dans les simples buts ya ko faire souffrir la population na bango. Et de là où j'étais je ne faisais que pleurer. Cet ange me dit kolela nanote alors bi kolela nanote yo tala malamu bakamu nyoso anazako mona
Et tant que cet ange de ténèbres asilisi koirine likolo ya bato ya chef d'état du coup boa ekolimwa tango alimwe po j'insiste encore bango nyonso bazalaki à genoux tous cette cinquantaine de chefs d'état bazalaki à genoux. Je vous dis na kat na bango le souverain pontife aiko telem. Quand je parle de souverain pontife vous comprenez, na insisté encore. Donc le chef catholique, je pense que maintenant vous avez compris. Aiko telema du milieu de ces cinquantaines aleki liboso azui papier moko sur une table et papier on ezalaki na couleur rouge. Il y avait Bakombo mingi parce que de là où j'étais, je pouvais voir, malgré que physiquement, je suis malade, mais na vision, je pouvais voir na musika. Je voyais que Papio Nezalaki na Bakombo est belé, mais je ne pouvais pas lire ce nom. Aeko benga Kombo moko. Tango abengi Kombo ana, eza pasi papa. Abengi Kombo ana, et l'ange qui était à mes côtés, il dit Kombo ana omuni abengi. Zelo komona moto wana kokota na porte ozomona sima bato nyonso wana bafuka mipa koya po moto wana yenda za ko représenter normalement Satan le diable, donc azali le premier représentant donc du mal en Afrique ye wana ce chef d'état ko komona koya wana pe tango na lobi na ngai bongo na ekomona porte moko fungwa misima tout ce chef d'état qui était à genoux moto ngo ekokota et moto ngo c'est qui faut s'y comprendre. Ce président-là, oh Lelo, a la bête noire pour le peuple congolais. Tango a Koti, a poussé devant ce pontife, à Fukami. Le pontife a Kozomo et l'autre, comme on dit, Krish, Moko ya Moke, Zalaki, Walizaki, na Makila, na Kati. Abandi ko déverser mon amutu andeko oyo. En tout cas, Nazalaki mal à l'aise de là où j'étais. Mais pourquoi ma kambu ya boye? Alobi, kokamote, poko zonga nangai, ezali pe kobelema. Kasi na melingi na nakangana no mwa parenthèse moko wana pona lobelelo komoko. Vous savez papa, motuna na yo ezalaki malamu mingi. Nzambe alobi nini? Pona virus ezali ko ravager la terre entière. Pe na mon introduction na ngai. Nalobaki malamu ete le Seigneur a commencé à parler depuis longtemps. Kaka epai na ngai mon côté, mais epai pe na basali na mingi. Mais nombreux ne prenaient pas conscience. Papa, n'est-ce pas encore que je ne cessais de dire que 2020, oyo, 2020, ezali début à une nouvelle ère. Ezali mboula moko oyo, tout ce que je l'ai dit et je n'insistais de le dire dans les émissions Oeleki. Ezali anetomboula oyo, tout ce qui était caché sous la terre remonteront à la surface. Oh, nyonso batamaki kola koleka na kobimisa ngo poisa. Ezala na scène na éviter politique, ezala epai na basali na nzambe, ezala na mokili, ezala na bikolo. Il n'y a rien de caché sous le soleil kola kobimisa ngo poisa. Mais moi je ai koyebisa ngai. Bango moko batozo mona wana bafukami mindele bazali na base ya fabrication ya mise au point ya virus oil. Pe ndenge bazali wana bayebi te tango ekomi compter yango bakomi ko accélérer processus na bango ya koleka na ko introniser to ko vanisa na kiti na bango ya bokonzi diabolique Satan le diable l'accomplissement. N'est-ce pas que papa na beta kali sous cette en tant que sentinelle toujours la trompette koloba ete 2020 toko vivre accélération et accomplissement. Il y a plusieurs prophéties de la Bible, voire surtout apocalyptiques. Na beta kasete neloko wana papa. Moi, que j'appelais au début, moi, j'ai koyebi sangai. Alobi était objectif ya batu wana somona. Ezali baleka na ko mettre au point une monnaie unique. Ezali baleka na ko imposer un nouvel ordre mondial. Ezali baleka na ko mettre au point une armée unique, une religion unique. No baleka na ko créer trouble moko, chaos total na mokili. Ce qui toque mosika na livre Apocalypse. Vous savez quelque part Apocalypse zoloba we. Bato babanda ki koloba qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Moi j'avais dit ko limbo langa ikoloba ete. Tellement baliniza ko semer chaos dans le monde entier. Après bakoya kolukan ba profiter na kawana
co-créer eloko moko. Papa ezali passi pour faire voir aux habitants de la terre que non, voilà, c'est grâce aux forces maléfiques du diable. Donc, imposer les habitants de la terre que bangumba mela Satan le diable pour l'adorer. Et mingi bakososolate. En tout cas, je ne faisais que pleurer quand on a qui koebsangai makambo on. Ayebisingai kolela te. Nasepelaki omona makambo wana kasi yebisa bana na ngai boy wana nazali suskobeta sete papa tofungola matoi mpona yebi ete likambo eza koningisa mokili mobimba kasi oyo na bandaki kobenga mwange na ebandela aye koloba yebisa bana na ngai na baloki nalobi bana na yo c'est-à-dire alobi kombo na ngai nazali mpe na kozala yebisa bana na ngai baleka na kokwisa kondima na bango te po lelo bamingi bakomi distrait au lieu de se concentrer dans ma bondeli bango bakomi ko se fier kaka na un ainsi dit la presse, c'est-à-dire quand je dis un ainsi dit la presse par rapport à l'événement à coronavirus il y a plusieurs vérités au bango bazo bombe la banane ensemble bazo bombe le peuple dans le monde pour baebi je le répète encore que ce qui va le vérité wana et ko secouer ko créer panique moko impossible vérité wana bakoki koloba yango te mais eux-mêmes le savent mais Christ a eko yebisa ngai yebisa bana na ngai bamitungisa mate. N'est-ce pas que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages qui sortaient de leur bouche? Yebisa bango eske ngai nzambe na bongwana bango bato na mokili nde bakobongwana ngai na kobongwana te. Alobi yebisa bango lisusu ete batia eliki epai na ngai kaka epai na ngai mpo ngai nde nakelaki mipepe nakelaki mai nakelaki bibale nakelaki bangomba likolo mpe na se ngai nde nazali na contrôle ya mokili mobimba donc oyo akelaki yango ise koma contrôler toute chose po nguya na ezali likolo na nyonso alobi yebisa bango bongo kasi nakosenga na bango eloko moko wana Kristo azoyebisa ngai na beti kelelo ntango molai ete basali na ngai basali na nzambe baleka na kosangana batombola mongongo epai na ngai kasi ntango naza kotala bango nazomona kaka koswana kofingana koyinana bomoko ezali te bolingo ezali te pendant que Satan azo accéléré ba processus na ye mais mingi basali na nzambe bazali wana kaka la prophétie les miracles bazali wana kaka koluka ba intérêt na bango koluka bomengo ya mokili pendant que les temps sont graves. Alors yebisa cette fois-ci ba oyo bandimelaka nkombo na ngai là c'est Christ qui me parlait j'insiste. Alors bien te nasengi na bango butu nyonso avant balala basangana kalibota mobimba c'est-à-dire un couple papa maman na bana to si ce n'est pas un couple kaka na famille ndenge to vandaka na mabota tosangana ezali tango te ya koloba ngai nazali mokongo moswahili moluba to ngai boye non kosangana basangana bango nyonso à part basujet na bango multiple ya mabondeli oyo bakosala kasi babelela mbula na makila na ngai babelela mbula na makila na ngai mbula ebeta ezala sujet moko ntango bakobondela bazwa même au-delà de 20 minutes babelela kaka mbula na makila na ngai esopana eleka na koéradike koeffacer cette légion de démons que j'appelle le coronavirus créé par les francs-maçons les gens de mauvaise foi bato bazoluka koaccélérer processus ya kao na mokili babelela mbula na makila na ngai likolo na bamboka na bango apréciser la surtout na mboka na bino Congo babelela mbula na makila na ngai ezala bana na ngai bazali partout na mokili mobimba o bandimelaka ngai babelela mbula na makila na ngai likolo na mandako na bango likolo na mapango na bango likolo na bomoi na bango babelela mbula na makila na ngai eleka na kobebisa toute cette légion de démons appelés coronavirus pe balemba te bakomona nini ngai na koleka na kosala tango asilisi koyebisa ngai bongo alobi ebongi na yo ozonga okende kopema po mosala na yo ezali molai ya solo nazongisaki kaka lokumu epai na nzambe na se force kolandana na mwa ndambo ya makasi oyo naza na yango nasala synthèse à une vingtaine de minutes ya message oyo nakoloba kaka esengo na oyo andimi
tobongisa elikia te mpo nzambe wana azali na biso elongo mpe akoleka na kotika biso te toleka na kopesa épidémie oyo considération to grandeur koleka nzambe te. Non, Dieu est le tout puissant mpe nayebi ete na ngonga oyo nzambe wana aza kosala po Bible elobi l'ange de l'Éternel campe tout au long de ceux qui craignent son nom et les éloigne de tout danger. Bonje na nzambe azali pene na bana nzambe bao bazali kobanga kombo na yawe mpe azali kolongola bango azali kolongola makama mosika na bango baoyo ya nzambe tozala panike te. Les jours sont mauvais mpe kristo ayebisaki lisusu makambo mwa mingi kasi nkola apesa makasi na nzoto oyo na koloba yango. La suite ya makambo ezali processus ya accélération ya kao na mokili. Mois ya avril ezoreservele biso lisusu basurprise ebele. Mois ya mai ezoreservele biso lisusu basurprise négatif ebele. Le kao na économie ekofrape makasi kristo ayebisaki ngai. L'économie ekokoma bascule. L'économie ekoningisa tellement que même finance ekokoma pasi makasi. Ya solo pendant que le diable accélère makambo na ye biso totelema na mabondeli. Tika ete nkolo apambola biso nyonso tolandi message oyo kasi na kosenga na nyonso oyo ayoki kobosana te na kosunga biso na mabondeli. Vos prières sont nécessaires et importantes pour nous. Esengo na oyo andimi po ete nyonso bayebisi ekouta epai na nkolo ekokokisama. Esengo na bapetu mitema njambi bakomona nkolo. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Tika ete nkolo apambola biso nyonso totelema na kondima totia nzambe liboso po ete nguya na ezali kati na biso mpe elonge ya biso na kombo na nkolo Yesu.